Bah je laisse sur la masse na yo. Autant que Fally Pamba. Non. Traitement malade de ça là, le qui t'a comme Fally. Songa na yo. Na bino o pile na yo nga. Ah, o yebise na geno na ndimi na nga. Fally o pile nga. Na kokana nga lisuko yemba te o pile nga. Kangi bisaka na nga. Na komi na nga wario. Nde babi bango mama malili kutu. Etali bango te. Etali bango te bango ba Fally na Fally. Tika bangi zo leko trop. Tika whisky do zo mela na degré moko. Okokate beta na bonne musique. Nenge muninga zo beta. Yo vandi na sikota muninga. Taleka. Voilà, merci Bandeko Babolingo, Bana Kisasa, Bana Congo Brazzaville, Bana monde entier, Bana ya Dom na Marseille, Bana ya Aix-en-Provence, Bana ya Fally Ipupa to bengi ba warrior. Ça dit Bana ya monde entier, États-Unis, vous nous suivez chez Nana Bodoka Télévision, Motema ya Edi Badiata. Nous ferons des émissions marathon. Bible martyr plutôt. Les allées locaux, les allées festival africain. Au Fally Ipupa, Mboka. À ça toujours continuer. Bah, événement. Tu peux dire site touristique. Mais tu comprends que à ça, un véritable site touristique. Aujourd'hui, la musique congolaise est dominée par Fally Ipupa. Si bon mon émission va baser sur Modibele, toujours le bela boué, tout le bela kala, depuis 15 ans, 50 ans, tout le bela mama Fally, ça veut dire, ma ramazo est bien. Les autres, le bela marambo, tout ce benango, une tournée additive, même si bino, et salamate, namboka na biso, musicien moko boué, abano beta na ba province, ça beta na ba province, et puis ça continue. Non. Fally, tu es pour toute l'Europe. Tu dois intervenir en Europe, nyonso. Parce que la musique la musique de Fally Ipupa est une musique mondialement connue, une musique, il y a connexion mondiale. Azali musicien te, avec dans la kaka, na Gombe, ton Anjili, ton Selemba ou ton Afrique du Sud. Azali musicien va partout. Mais aujourd'hui, il a prouvé, c'est ce monde-là, que mon Mboka Aigle, le site touristique Fally Ipupa, a commis que dans la province, il y a Mboka et la France. Ça veut dire que et retour le 16 novembre 2024 au Kaka. Donc voilà, nous, tout compte la double martyrdé, parce que dans cette mission, pour comprendre la grandeur de l'artiste. Et l'artiste, le musicien de la famille. Papa, maman, bana. Tokola, obala baroyate. Obala baroyate, concert. Mais papa ne dokeyi, concert, côté la Starboy, Star X. Parce que ici, quand nous parlons de la musique congolaise, quand nous parlons de Fally, tu n'as pas cité, comme on va douter, pour laisser bateau. Mais tu dois Fally Ipupa. Bino. Bah je laisse sur la masse na yo. Autant que Fally Pamba. Non. Traitement malade de ça là, le qui t'a comme Fally. Tu boyi ma caméra comme Fally Pamba. Nous quand nous parlons de Fally, nous citons pas les noms des gens. Bomoni ba disque d'or. Bomoni c'est dit na Ardente. Le festival Ardente, bomoni ba disque d'or, bomoni spectacle, bomoni nene soyemba banzembo ya Fally Ipupa. Une imagination très claire. Ya kolobake grâce ya ba concert wana abeti na Bordeaux, abeti na Lyon, abeti na Liège et boti ba concert mususu. Donc tant de royaume na Kisasa ba août na ba début août pour te dans les 10 dans les 11 to kozonga les sous na poto pour vous dire que l'artiste est très sollicité et le monde a besoin de Fally.
la famille mondiale a besoin de la musique de Fally. Donc, à part le 16 novembre 2024, na Dôme à Marseille, na Dôme à Marseille. Donc, le 22 novembre, na Zénith de Lille, Salama Tangote, Bandeko Bolingo, Salamate, na Lille. La voix de Cossino na Lille. Quel est le monsieur Gala, soit Kennedy, Lyon, Agéro Vanda, Alienaye, Baba Foufou, Basemoul, Aliélié, Kaniba Foda Zongi. Mais il y a combien de concerts? Dans la Rolanayo. Dans la province, après le 7 décembre, tu as la Zénith de Nantes. Ah, la Nantes. Namoni yana Thérèse Mbalao. Moi, na Bandalungwa, il y a Thérèse Mbalao, c'est la Nantes. La famille, c'est la Nantes. Donc, on s'en appelle ici, qui est na Nantes, la Zénith de Nantes, bato belé, bakoti. Et ça, la manangote, na Mikisasa, oyo, mais je sais, moi, je vais bête na Nantes. Je vais bête na Nani na Nantes. Nana yebi ou na Nantes. Je vous ai dit que le monde étant devenu comme un seul village, Fally, il peut pas. Il est partout. A ko bête dans ba village, na ba zamba. To bête na zamba, la forêt, il y a équatorial, il y a Guito, na Guito. Bon, on a ba concert, na ba monité. Na ba monité, na sanga moté na mission lelo. Après le 7 décembre 2024 na Zénith de Nantes, le 12 décembre Kanga, le 12 décembre jour à moi nanga, anniversaire moi nanga, Maître Blanchard à Dombe, merci. Fortuna Nyakekele, le général Fortuné Nyakekele, Ndoyi Nabino Yewana, le 12 décembre 2024, Mitsubishi Electric Hall. Ça dit, ça dit Mitsubishi. Bon, mon n'a pas concédé. Il y a pas Zamba, Zamba, ça dit, n'a pas Lyon, n'a pas Mbolo, comme un concert. C'est Bino, et le lendemain, donc après l'anniversaire, moi, je vais fêter, elle s'appelle Cecilia Fortuna Nyakekele à Dombe. Donc, il y a Maître Blanchard à Dombe, il y a Général Fortuné Nyakekele, Nyak fort à Brazzaville, depuis Brazzaville. Après le 13 décembre, Ubar Uti Music Hall. Ubar Uti Music Hall. Ça veut dire le concert se boite les unes aux autres. Ça veut dire que la grandeur de l'artiste, ce n'est pas une grandeur locale. C'est une grandeur, on va toujours à vendre outre-mer. À vendre outre-mer. C'est-à-dire, en tout cas, et comme il est inexplicable. Il y a une émission pour te solo là. Au moni, Makamoso Salamana monde. C'est-à-dire la musique, il a fallu pour pas. C'est une musique à consommer dans une famille. Nayambi, Ndegonanga, Nicolas Ngango, chef teke, Otosana et Toyamanakate, Ato Solo la plateau, Nana Boduga, Yaidi Badiata, Tosola Magamoya Aigle, le site touristique Fally Ipupa. Moi, Namboka, Kota rapidement, Tosola Makambo. Zakri Baba Soué, merci, hein. Zakri Baba Soué, moi, Namboka, Edi Badiata, merci beaucoup. Moi, Namboka, Chuli Djangi, hein. Na dédié émission Oyo, na 3 personnes. Il y a Bosso, Excellence et Guy Luando Mboyo. Guy Luando Mboyo, Bomoni, tu l'as dit qui toko, tu l'as toujours qui toko. Guy Luando Mboyo, Excellence Guy Luando Mboyo. Et puis, Namon Namboka Junior Guatamaja, le patron du Junior Guatamaja. Et puis, Namon Namboka, on a Patrick Moubenga. Patrick Moubenga na France, wana alobinanga Basile, tozaka sima la Fally Ipupa. Mwana Bandalungwa Patrick Moubenga. Patrick Moubenga, mwana Bandal, Patrick Moubenga na Bandal lisusu. Et puis na mwana mboka oyo tobengi Chuli Djangi, nandeko na biso Kadima de Louchi, Kadima de Louchi, la bossanité Excellence Godard Motemona. Excellence Godard Motemona. Edi Yeli Molangi, monsieur le vice-gouverneur, Daniel Bumba, monsieur le gouverneur. Otobengango Tiki gagnant. Batouaroya Obonkseki Sasa, Daniel Bumba na Edi Yeli. Edi Yeli Molangi, papa Kichasa, la bossalité, la personne sous mbote makasi. La personne mbote makasi, na mwana mboka Otobengi,
naseka mama Nana Boduka azobenga kutu en direct ah Nana Boduka na yebite so na zoya en direct to ndenge nini vraiment eza esengo mingi ya ba double c'est-à-dire ba double martyr oyo le 10 na le 11 août africain nyonso européen nyonso koya et ozala site touristique Fally Ipupa Fally et pas neza bebele mwana mboka mbote site touristique Fally double blanchard et puis tata mapasa tozo bengeka biloko mibale mbote na balandi nyonso tout ya engumba Kisasa oyo za kalaka engumba Kisasa yango na pesi mbote na bana Kisasa nyonso tout na bosani te na bandi lisusu mbote lisusu na mokambi ya Kisasa oyo tozo benga ye tike gagnant Daniel Bumba na Edi Iyeli Molangi papa social donc sombo libele nazo tambola donc akosakana te lobi nazaki na Kikole nazo sangisa bakushi nyonso ya ville province ya Kinshasa tous les leaders ya ville ya Kinshasa oyo basutenaka Fally Ipupa donc na ebisi yo et la bonne musique ouais donc oyo azosala pe fierté ya musique congolaise lelo tokomi na lolendo partout en Afrique donc dans le monde entier donc on parle de Fally Ipupa donc et ça est lengi so que par exemple na Burkina Faso baotanga komba Fally ok na États-Unis d'Amérique ozomona bazotanga komba Fally donc vraiment na ne sengo moko ya komona bandeko na neti na ba Marseille bazobenga nga ba chef na ba Nantes na ba chef tozo ya mbalisu Fally nga ezalate non ezalate donc tozo koyeba te to benga siko Fally nani azo pile bango ebele zéro na bisi binoko bozo ndima na bino na soni mais bozo koloba te moni koloba mususu sombo libele eza mutu azo ndima na ye ke non sombo libele azali site touristique Fally Ipupa parce que yo mutu oye na kombo ya site touristique mais parce que monde atier bazo hollandais partout donc ozomona ke partout bazobenga batouristique wana bazobenge partout po abeta musique donc bakote mususu et puis mutu azokende obeta ntina bazamba na yebi te ebike na banante ezala te musique na kata nante yo mutu lokola yo osiko mutu abongo nyonso tia ne tembe ozokontinue kaka kotia ne tembe non so nga na yo na bino opile na yo nga oyebisi nake no na ndimi na nga Fally opile nga na okoka na nga lisuku oyemba te opile nga nakangi bisaka na nga nakomi na nga wario obetelaka Fally maboko partout Fally abanda okende Fally na motema malamu azaka na nga donc olobi nini oyebi ke bamisusu soki mpena balingaki bazala na koboyaka Fally batika na bango parce que batika même musique otiki ba musique okomi no wario mais toyebaki ke moto oyo obeta na Marseille neti biso tozala na lopango na Aix-en-Provence na Marseille Aix-en-Marseille donc moto akobeta conseil na Marseille oni sai makambo bamindele moto akobeta na Nantes ça veut dire moto akobeta na Cannes moto akobeta na Mitsubishi Hall moto akobeta na ça veut dire eboti tourner wana eboti sur tourner mosusu siko tala eloko mosusu sombo libele namoni na video mwana ya mundele ya 8 ans azoyemba nzembo ya Fally naomona nazobina nzembo ya Fally ngabi mais Fally nayebi ti tobenga Fally sikoyo po batitre nyonso tu Fally asa zwi na nazoyeba te sikoyo bino kobata mayele boluka na titre moko oyo tokopesa Fally naomona ndenge mosusu ya kobenga Fally te tobenga site touristique mabe tobenga owada mabe donc nazoyeba donc nga nakomi na ngai nakomi otala kaka donc nakomi na otala yango naosenga na bato oyo Fally oyo bafingaka Fally surtout bajournaliste mosusu bana bambasu Fally akoko ede okutu ayepa na biso bachef donc bosaliselanga ta motu oyo abika mpona mbima ta na poto akende osala tourisme na ngai partout na kobeta ozozwa mbanga ozofungola zala calme zala na respect pesa respect na motu aleki aujourd'hui nous pouvons dire que Fally fait sa musique et la musique une bonne musique mais apparemment aza na concurrent Fally Ipupa il n'y a pas de concurrent na bino eza lokola oza kobeta eza lokola joueur na biso bakambu azobeta na kati ya terre so azofinga na adversaire footer faux joueur ozomona
donc ne fali azali azobeta musique azoyebisa badiversaire na ye boyebi oyemba te bobandela mpena musique bokota na école de musique bobandela bokóma lokola nga bokóma na niveau fali akomi nango Sombodibele eza lelo na lobi te donc écart eza molai boyoka bandeko écart eza molai na ndenge osakana te donc fali ake très haut donc nazoyeba te mpo akita eza lelo na lobi te boyoka baconcert oyo esusu ça veut dire la bonne prestation il y a Bordeaux Lyon Ardennes est-ce que tolobela no makambo etali disque d'or et puis tomonaki festival Ardennes nayebisa yo mindele nayebisa bino bandeko babolingo omona mindele bazobina ça veut dire tosaka na mwana mbale omoni Sombodibele yo ozakalaka vrai disque d'or tomonaka badisque d'or alokutaka mokili ya monyato mais sikoyo mpena véritable disque d'or oyo bapesi festival Ardennes donc mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi zala calme batrophée badisque d'or ya kitoko donc il y a pas vrai disque d'or donc fierté na yo hein nayebi ke mokonzi mboka so avandi na palais ayoka ne fali voilà ça la moi j'ai moi ça ne kaka mais motema to benga be mwana na mbali to benga mwana na mwasi ok c'est mon boya mais ça Congo mais Congo mais ngana tolobela festival Ardennes wana ulande ko ndeni banda muri c'est-à-dire mindele baso yemba banze bafali donc ganga bon nayebi te mais remplaçant ya Michael Jackson na Afrique ekomi fali bon nazoyeba te bon ozomona mutu na kati ya concert mutu nso abandi ne kolela mundele mpe abandi kolela fali nga moni mpe na mama mwa mundele ko fali donc ayalia ne fali kaka donc yango ka fali ane ka site touristique bon omoni na site touristique nde tolobaki biloko na lieu azali na nini bikako azali le jardin botanique partout mai ezokule pomme oyoki otala bafruit bani donc fali azali ka bongo donc so akoti kaka bo yango wana nazobanga naobanga mna bandeko babolingo nazobanga les 10 na les 11 tokobanda yango ndeko totya wana no pose parce que ntango tokokóma na étape na biso nde toyokanaki tomonosala tolobeli oyo ezoya na oyo ekoya après tout silisi parce que nous sommes là Basile Sombodibele Nicolas Ngango chef teke tolobelaka makambo etali les 10 na les 11 août tout ça mais boyoka tourner o eboti mpoka eboti misisa mindele balembi falite ba africain o baka na Europe balembi falite balobi toza na ba billet na biso ya kokatisa partout ah mwana na ngai ya mwasi bana na ngami balé Henrika la crème Mazel bana Lyon Josepha Fater Lukoki Debo Chaki Poua Makasi vraiment Noko Polo hein Noko Polo na Oslo Noko Polo image na yo et puis na Norvège baza kuna beso so ya fali popa mama na ngai na malili wala na malili boninga fali popa mindele balobi mindele babi bango mama malili kutu etali bango te bango ka fali na fali donc faut babina kana bango donc chaque fois il faut pas na ebite siko fali na Afrique pe bana posa si na Norvège na Oslo ndenge fali akena yi donc awa siko moni zambi na ngai nazomona oyebi donc sikoyo fali nazaki na réunion moko na ba différents couches babi nanga côté ba mbankana côté plateau kuna nazoleka tokota na ba réunion sikoyo te parce que nayebi ke mobilisation za makasi na ba warrior toyingano na njili na Kimbuta na ba warrior sololi toyingano na mbakana toyingana yo na Kikole na Mongata kutu babi to bengaka fali na Mongata na plateau babi komba fali Ngabise. Donc, Ngabise, c'est-à-dire Moutabisengu. Donc, il fallait aller à Moutabisengu. C'est touristique. C'est touristique. Qu'est-ce que c'est Ngabise. Ngabise. Donc, Ngabise, voilà qui te dit. Non, non, pas Braza. Tu pas Braza, pas na Gabo, Babi, non. Mais pour surnommer les sous-sous. Ngabise. Donc, Moutouga Bisengo. Voilà. Bana monde entier, vous allez prendre le rendez-vous additif. Tu bien le rendez-vous additif et ça dit et retour
C'est-à-dire, Tozonga qui ça, Tozonga sous héros. Donc, le 16 novembre 2024, on a le Dôme de Marseille. Maman. Le 22 novembre 2024, on a Zénith de Lille. Non. Le 7 décembre, on a Zénith de Nantes. C'est pas Yaya Tété, Thérèse Mbalaho. Le 12 décembre, jour anniversaire, il y a moi, ma fille cadette, Cécilia Fortuna Nyakekele, à Dombe, na Mitsubishi Electric Hall. Le 13 décembre, on a Yuba Ritz Music Hall. Vous avez rendez-vous. C'est-à-dire, les musiciens, ils très aimé. Non. Le plus aimé. Il faut le plus aimé. Bon, si yo no va na kwemo boy na Basile. On va no ba na kwemo boy au fin na mbasu na yo. Ah, et au pola do yo mo poliko, au moins ba makono ya ba no pola va nzamba pini yo. Habite mon mobali wana aye ko sauver musique congolaise. Musique ekufakiti. Musique dans le Congo et Dayaki. N'a autant de musique dans le Congo. Mais les lotales. Et comme il faut rien. On va y voir. Tu vois, au moins de Bomi, au moins de Falia Bomi, la musique là tout la Hollande. Mais apparemment, c'est le seul, même le continent africain, c'est le seul où il a un calendrier très chargé. Très chargé. Donc, Edi Badiata, Mano Lubaki, Maman Nabiso, Nana Boduga, Kovostar, Junior Guatamaja, Bozomona Mutunabino, Kovostar, Bozomona Mutunabino, Moussa les Osalama, Koko Dilasso, di Lankai, les autres s'appellent encadrement Zakitoko. Mais oui, il est bien entouré. Ouais, entourage, on a Nyoso tout Nana Boduga, Bazawana donc, Edi Badiata, Bango tout. Bozomona que bureau de Fandi. Alors on a CP Liming na bureau. Bureau na Moussa les Soule Kauka. Ah, voilà vous Soule Kauka donc il y a ça on a oh, il y a ça on a pour moi conseil, on peut ça conseil pour encadrement. Donc c'est-à-dire bateau, et ça dit que groupe mo boye, il y a bateau mo boye pour encadrer leader na bino. Au lieu pour passer par conseil à bien, il faut mettre la musique qui toko. Bino pour ça comme ça peut leader tika ba whisky belé, tika biamba. Vous savez bon, leader, on est bon pour ça, conseil que tika bang, ils ont l'écho trop, tika whisky, donc ils ont mis la degré, on compate, bêta na bonne musique, n'est mouninga zo bêta, yo vandi na, si kota mouninga, t'as les cas, et carré. Voilà, merci mesdames et messieurs, les mots natifs besoin na biso, maman na biso Bernadette Pundu, tu n'as pas dit, yo zali maman na biso, maman Bernadette Pundu, hein, maman Bernadette Pundu, maman Jackie et Congo, maman Kisasa, maman Jackie Congo. Edi Yeli Molangi, mon mboka Chino Kwatamaja, et puis maman Nabiso Dorothée Madia, la crème du barreau. Moni Batafali. Bon, au poste maman Wivine Moleka. Maman Wivine Moleka. Au poste il y en a grand frère propre, Godard Motemona. Dirigeant. Godard Motemona. Plus de 10 000 billets. Voilà. Il guette Lutula. Ouais. Voilà. Il guette Lutula. Quand tu as l'Éthiopie, tu vas dans le salon. Semaine prochaine, tu as Maloukou. Bon, tu as Mombele. Après Maloukou. Après Kintsuka. Na Mboudi. Après Nasuka, tu es dans Batani. Ali Poupa, il est international. Voilà, merci mesdames et messieurs. Un journaliste était un molobeli. Ça dit que les volontaires. Tu vois quoi, tu rouge. Au moins, il y a des connexions, il y a des warriors. Il faut que tu aies nommé au bout. C'est-à-dire, ma volonté, il a fallu pour pas. La bonne musique. Et puis, ce que je dis, c'est un vilain. C'est ça contre le Fali. So tu as formé on va avec Zoba. On va contre Fali. Au garde intelligent, gentil. So tu as passé à warrior. Voilà, les 10, le rendez-vous. Les 10 et le 11 août, Kisasa et Goyamba, Mokili Mobimba. Parce que le patron, quand il est le 10 et le 11, c'est ça, on nous les biso.
C'est-à-dire ça de marché wana et ça lié touristique. Fali Ipupa, c'est les sites touristiques. Ça veut dire nous allons associer l'utile et l'agréable. Et le 10 et le 11 de ça de marché, Congolais mobimana partout. Et nous avons témoin de chef Nango Sobamo et Kosuka Ndenge Nini parce que déjà les premiers jours, les 10, tu vois, il y a 150 000 personnes. Parce que la Wapi, parce que la Wapi, bon. Donc, c'est que Libanda, tout ça, c'est Libanda. Tu ça la boy. Tu retiens par écran géant. Dimanche, Balobi, ils ont messe. C'est-à-dire, papa, maman, moana. Ils ont le droit de la jardin botanique. Mais tu as site touristique. Site touristique, il fallait pas. Le bien, on a les 10 et les 11. Ils ont banga parce que même, na mboka na yemo ko fali. Na ba kiri kuna, na ba et pas ba sakata kuna, na ba ibanda na ba isale. Ba mboka na biso, na ba tanu ngalo, kuna tout. Wana na ba mboka na ye. Bino pe ba teke bolobi ko na bino. Côté na bino ko banda na mongata, fadiaka, tout balobi, ba on y a plus de 50 000 personnes. Toke suko na Kasangulu, toke na ba Bandundu, toke partout na Équateur, toke na Mbushimai, na Demba. Na habité na nous devons dire Côte d'Ivoire parce qu'il y a des demandes au ministère des Affaires étrangères de non, on a eu plus de demandes comme on a les 6. Le 8, le 7, le 8, si les 10, il y a une demande de la délégation. Je ne comprends pas l'hôtel Nini, moi, je suis là. Bon, c'est un hôtel. Naza ko banga makasi, nazo senga vraiment na ba autorité na biso, surtout le gouverneur de la ville Daniel Bumbamba na Edi Iyeli Moulangi. Na senga na bino, bon ça na ba disposition générale Blaise dispositions idoines. Non, vraiment bon ça commandant aéroport. Ba beach ngobila. Donc bon ça ba disposition sécuritaire parce que bapaya o bakoya na site touristique ba otala fali. Tolingi lundi ta ba ozonga na bamboka na bango pa kende na sango po so abeti samedi dimanche il faut payer maman lundi mardi azui sur pepo ake obeta ba concert à Libanda. Bon nazo banga vraiment sombo dibele ba hôtel hein na osenga na ba hôtel bon ça peut hôtel ezala na ba norme moko bien po bapaya balala ezala bande comme ça bien biso ko dabika même hôtel à Kalawana ba oh Itimbiri Pekombe oh hôtel mo ba grand Libulu on salam noka bo chaka so chaka couleur na ventilateur ba kolala babi ba waro ba na problème mo te ça dit ba ta fali ba na problème mo te ba ko y ebelé disséminé dans le monde entier. C'est vraiment une histoire, c'est un concert qui va rassembler plusieurs personnes à ce banga. Et ça fait un monde entier ou bien Afrique. Yango tout ça na mwana mboka Daniel Bumba, le gouverneur Daniel Bumba. Tobelele. Oui. Daniel Bumba. Edi jour wana bayi ba yamba ba pa ebele. Ouais, na ville na bango. Tozali ba conseiller na bango. Toi ba conseiller na bango, tu binde de sala pour sécurité ça accompli. Donc l'obila na nous belela be yana yo noko na yo Benjamin Alonga Boni parce que ville au raté au senga pe ba renfort ya la police nationale la police nationale tout le monde appelle pire l'ENI la légion nationale pire belela bango parce que ville faut ça sécuriser pour yo yebi que fallait sur le site touristique. Bon oyebi ville oyo eza ville na biso to ba kolo mboka je te dis ba tiki la mboko eza biso donc to lingaka te mobulu eza na mboka na biso to lingaka kinya abedi awa na ville na biso donc ville na biso to koyamba bapaya ebele ya to senga la bakoko vraiment mukolo wana kimia eza au moins une journée wana eza journée mo 2 jours wana eza journée moko ya kimia pour sentir kitoko au sentir que oui naza na kata Kinshasa na pena Kinshasa na climat ça Clément et puis nazo ebate na osenga la ba société brassicole là pour tia moi bato bakomela ba 20 po na yebi yo la braliment non la braliment avec Heineken avec donc il faut moi renfort mixing class parce que classe est kozala wana exactement ba délinquant ba oya na bango te ba oya te est-ce que wario za délinquant non ba oya kutu te ba wario ba olata bango kitoko mais modo de ba chef nyoso tunde na lobaki ba chef ba kozala tenue na bango spécial rouge noir mais pas libre ni gab journée na bino tout na temona ba mongata partout na Kinshasa mo bolobi kozanga te
mais tout ça il fallait ma casse non tolingi fali pambate fali akanisa biso na tango passe yango na répéter que loko nga ba moto baye ba ke na tango passe ba tebele ba ko loba te so modibele o fali akabaka te et puis aboye ki na boye bo filmer ngo esa lo ba publicité au moins on aurait même on peut se garder ça comme adesso asala mo publicité mais l'équipe na linga la facile et l'équipe pas ça plus de 400 sacs na ville province en Kinshasa lettre morte bon écoutez l'Obama et les cas dans le silence abiso loka to linga fali mingi to bino boye biloko bozozo oyo voilà biloko bozozo oyo mutapesi bilongo c'est fali kupa aigle kupa maman muso mboka donc okenda bazo benga oh boni aigle mukoloni ni to pesa ka date wana le bolamu moni bolamu mwana mboka bolamu epolaka te merci mwana mboka tokimi na suka nalobaki tozosala baémission marathon pouvant nous permettre ya koexplike bino les 10 biso tozobetalaka les 10 na les 11 bana Brazzaville bobenga nga lobi lobi tosala ndenge nini boya na bino eza ville Brazzaville na Kinshasa ndenge moko ezaka ville moko tout le monde a un frère à Brazzaville tout le monde a une yaya ou un yaya à Brazzaville ndenge naza boye dans la communauté à Brazzaville tout le monde a un frère na Angola na Luanda bobengi nga boyebi nanga tona ba délégation ba 6000 personnes si on a vu battre bon bato Indonésie namoni voilà photo de santé mon mboka si tout ici fali poupa que tout ça le même tour à stade mon stade mobimana si manango même plein pour les ça nango plein mais libana la paix bacha ba kiti bacha ba stade mais écran géant tu vois ça ba géant tu vois mon mboka dit badiata mon mboka Soule Kauka mona bana mboka nyonso tokotravaille na bino na ensemble bosala effort que on peut ba caméra za là-bas et ba écran géant za là pour ezala une fête totale parce que c'est une fête totale qui va déborder 2 jours et puis comment so ba to même ça nga be Basile pour que ego ça une semaine de la non mais que makambo fallait ko ça ngo banakala bon siko omoni tant fallait makamne ezaka fallait à tricher te oh c'est pas un tricheur fallait à tricher te fallait mettre ça comme amener na programme c'est alandi koko mo basali kamo boye ngabela sala poyoki ke yo Basile lobi asabo yo weli sikutu Basile asala samedi yo siko oye jeudi ongala sala te fallait aller bote yo na chic to yeba na benga ngoni na français plagiat baba plagiste mais c'est bon quand même benga ke baluba ne soit kata ya nani ya benaka lumba soki bena luluwa basanga to pese comme nani panda njila merci donc il faut poser un mot de la fin pour les émissions mot de la fin ba tricher botika ko tricher parce que botala siko au niveau fallait akopé maté tala tiba kotazo ke no beta do ngana zo banga zo kelepe mawo fallait avoir sur mon unité pour ça tout le temps na okiti obeti okiti c'est goma ozo bukavu OK goma OK bukavu ouais noir ozo Brazzaville na adolescence zela yo et pas ça sukuna na mboka no wando kuna bazo zela yo ozo OK na ba Gabon bazo zela yo na Luanda kutu babi toko yambe lokola depuis ata dona beche ba même ata Michael ata dona beche ba eza boye pété oya fali ka ozonga boye fali o baluka boye fali ozonga boye alors yo papa Bitrisa Trisa siko OK eza même mabete ya na mangambo ya bon eza na bambote na pesi na le professeur docteur Ibara na molonga linaye mama Mingula be Albertine na pena bosani molonga linanga te mahati wana mya motema oyo alela fali biso to bala kala mingi so ba tourner à fali nyonso tu esili UNESCO oyo la programmer date ya libala voilà merci beaucoup moi aussi je m'en vais remercier ma femme légitime parce que moi je suis marié maman Dominique Mazel Sombodibele merci na catalogue plus nana boduga restaurer zaka moko na Kinshasa manger bio ezalaka na enseignement en face à Kazop
na komoni ka Éthiopie na ko enseignement na afasi wa en Éthiopie en place ko sala na Éthiopie to ba to sala to za ba mission pembe na stade pour to sensibiliser mokili Nana Bouduga il dit Badiata merci Soulé Kauka Coco Dilasso mon ami d'enfance Coco Dilasso Dilankai na pesi bino nyonso mbote na ba tricher au balandaka biso voilà on continue ça va bien balandaka eloka malamu ngade za bonana na peka eloka malamu merci la presse qui conduit Fally mwana mboka parce que au monde Congo oyo soza na mutu lokwa joka wana mutu lokwa Zakari Babazo wana mutu lokwa Basile Somodibele ouais wana mutu lokwa Sobamoniko chef teke c'est-à-dire bon na nenga ba journalisme ozaka na 3 personnes ba 1000 journalistes dans la besoin pas 1000 journalistes ata 1000 journalistes mais soko au monde artiste azaka na Fally azaka so monde Fally azaka na Zakari Babazo mwana mboka le but de cette joka Basile Somodibele yo lega wapi pour te rappeler mokili pour te expliquer mokili ndezalaka na makamno mabe oyo salaka et puis de yebi bino c'est un vrai quinois c'est-à-dire n'est fait ça comme bagi moi na bandal ya solo c'est Fally Ipupa voilà il fait la fierté et il accompagne ses amis dans cette fierté de cet amour un musicien rempli d'amour banda musique congolais banda etikala bongote donc merci beaucoup bana nyoso bolandi biso mokili mobimba maman nanga Thérèse Mbalaou Bernadette Pundu Junior Guatamaja Yagodar Motemona hein Yagodar Motemona Wivine Moleka l'excellence Wivine Moleka Edi Boudimbu bande ko nyoso sport parce que sport na minute pas d'Edi Boudimbu bande ko nyoso bolanda biso en tout cas merci ya Louisa hein ya Louisa beaucoup la Louisa issé Moli merci beaucoup to kutani susu peut-être samedi émission autre ça annonce un week-end bobima merci suivez et restez branchés sur Nana Bouduga télévision une chaîne très claire une chaîne de proximité une chaîne qui vend la valeur et la valeur sûre la valeur exponentielle la valeur ajoutée la valeur plus que la valeur c'est le site touristique Fally Ipupa les sites touristiques Fally Ipupa Fally Ipupa les sites touristiques merci beaucoup Ngabise le Pandadjila le Ngabise moto na ibisengo moto na kosebela bato oyemba yango na bapese ko yo ba ibinze muno to ba yemba ngondeni fonzemo zo nzemo no kote na bino kuna nzemo une chanson communale merci au moins bise toujours bise moi bise